Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukite, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate c'est Lyndon Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon week-end na balandino sur magazine Kinshasa na biso KNB ozo lembate ko informer bino pe ko laksa bino ba vraie réalité à Kinshasa. Pour l'édition de la politique, vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tundayaka Sende a déposé samedi à l'élo lettre à démission et pas à premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Vice-premier ministre de la Justice Célestin Tundayaka Sende a déposé qui démissionne samedi au 11 juillet 2020 auprès du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Cadre à partir du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD na Mokuse parti cher na Joseph Kabila Kabange Célestin Tundayaka Sende a bandaki lisusu comprendre part na ba conseil des ministres depuis 2 semaines sur décision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président de la République a dit que Malamote que ministre na la justice à se permettre que transmettre sur initiative personnelle avis favorable au gouvernement na parlement au sujet ya ba proposition ya loi initiée na obemina coupé Gary Sakata sur réforme ya justice. Ba loi oyo imemaki désordre na mboka pe ba manifestation et salemaki na RDC Mobimba et salaki Malamote na yango président de la République asengaki ete afanda nanu a participé sous soutien à la réunion du Conseil des ministres. Pour un rappel, c'est depuis le 3 septembre 2009 que Célestin Tundayaka Sende a occupé la fonction de vice-premier ministre de la justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Je suis venu rencontrer ce jour le premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice
a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Population a réagi sur des missions officielles. Il y a ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Célestin Tunda ya Kasende. Suite à usurpation de pouvoir, reportage à Hervé Zaka. To sepeli ninga démissionné. Pour loi oya linga ko chat trouble na mboka. Nikola loi wana batu bazoka, ba piye ba biloka batu, yango omoni to sepeli ninga démissionné. Ina sepeli ndenge a démissionné. Omoni mboka oyo Fachi déjà à l'obaki tozali na état de droit. Donc yango esengaki ke a démissionné a sali bien. Ngai na sepeli. Azui de engager gouvernement congolais na ba faux et usage de faux. Na ba document ya lokuta oye moko monter pour engager gouvernement congolais. Nous sommes contents du fait qu'il a démissionné. Vous allez humilier au kokota na conseil des ministres à beauté, ce n'est pas aussi digne d'un grand monsieur comme Tunda Kasende, ministre de la Justice. Et comment il y a un niveau qui est niveau de comment déjà un niveau qui est une humiliation. Parce que des fois déjà, si je ne m'abuse pas, le président Aboyaki a assisté au conseil des ministres par rapport à usage de faux, il y a ça qui a engagé le gouvernement congolais. Au moins déjà, comment il y a déjà un niveau qui est. Mais il y a ça quand même à garder moi pour à démissionner et ça les gars bien. En tout cas, félicitations pour Naé. Mboke Lingito Zolingane Ningwana. Bras de fait à cause de la présidence de la République était. Président Azar Gara et à l'institution et à l'État. Tant que déjà que ça ne va pas, à continuer dans moto Oyo, Azar déjà dignité vis-à-vis à poste Azar assumé. Parce qu'il y a un des Simba, pilier à justice et à Mboka Nabiso. Mais ce qui est Moko, au Azar Likolo, il y a bandit déjà au Samarama Ningwana, au moins les a bien été. Mais en tout cas, te féliciter, coup de chapeau, n'a démissionné, à garder place à continuer politique et s'il n'a pas ministre Moussoussou Oyo, bah mon déjà exemple, ministre de la Justice a auto-démissionné. En tout cas, Bango, ceux qui m'ont tous les là au ministre de la Sali, Itali Bango. Avant de ça, il faut aller consulter. Ceux qui hiérarchient le premier ministre, il faut consulter le premier ministre avant de s'engager. Est-ce que c'est normal ou pas normal? Il y a un autre ministre qui déjà, bon déjà n'engagé bandit déjà. C'est comme boiso ya déjà ba kosokola nyonso ya kosala mabe. Bon, c'est normal. Ba activité nyonso soki zo simba ezo boiter moi muke. Soki zo senga démission en tant que patriote et ça c'est normal pour démissionner. Le ministre n'engagé a démissionné, c'est-à-dire de gauche à droite, moi koyokana ya lagité. Et senga ki atika et sikawan. Peut-être Moussous a koya avec ça plus oyo tant Moussous ici c'est au sein ba ministre wana bazaba toyo bazo bomela biso mboka baza na volonté te pour na peuple volonté na bango eza pona ka mabumu na bango na ba famille na bango pona nga na moni ke oyo asali nde sengela sala na sepere nango a démissionner. Parce que baza bato moko bazo linga changement ya peuple congolais te balingika po batangisa bana na bango na bapoto basa tonga ba villa basala makambo ebele mais biso tozo souffrir ngana moni yango bien pour se mai des autres mambo etali justice alias la protéger côté na bango ndenge baza bato FCC de façon que baza la poursuivre na mabenyo so basala biso population anga sepeli na ngofalaka démissionner baluka mutu mususu azala maele ya okamba na maele na biso population ndenge zo kende poto ke to pousse état de droit kende liboso. Bon, ngana moi c'est que normal, surtout cause na posa mibio ba iba kalate, ne fiske bato bien baya na mboka pour jeunesse génération lelo to mais quand même ko bika. Vous comprenez ça que bato moko basala buzoba bazonga bazaka bango na bango kaka. Na sepeli nango parce que yé moko conscience na yé moko était c'est ça. Donc il s'est démissionné, bon, ça va quand même. Baluka ba ministre ya malamu baza ba compétent pour défendre biso na ba petit peuple. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui 39e réunion du Conseil des ministres à partir du cabinet naïe na cité de l'Union africaine par vidéoconférence le vendredi 10 juillet. Il s'est tenu ce vendredi 10 juillet 2020 par vidéoconférence la 39e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence
M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 5 points, à savoir 1. Manifestation d'expression populaire via les marches du jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays. 2. Élévation au rang de héros national et admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. 3. Non-paiement par le gouvernement du segment satellitaire utilisé par la RTNC 1, RTNC 3 et les 2 chaînes radio. 4. Régularisation des cotisations de la République démocratique du Congo vis-à-vis des organisations internationales. 5. Désignation des représentants des ministères au comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique. Des manifestations d'expression populaire du jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays. Il a été constaté le jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays des manifestations ou événements d'expression populaire dénonçant notamment les irrégularités et les contradictions dans le processus devant conduire à la désignation des membres du bureau de la CENI, et ce, malgré l'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes pendant cette période d'état d'urgence. Le chef de l'État a indiqué que s'il peut comprendre ces réactions d'exacerbation du peuple face aux couacs et irrégularités constatées jusque-là dans le processus devant mener à la désignation du président du bureau de la CENI, en revanche, il condamne les actes qui ont entraîné la mort de personnes et la dégradation des biens publics et privés. Il exige que toute la lumière soit faite sur ces incidents et que les responsabilités soient établies et les coupables punis. Le président de la République a saisi une fois de plus cette occasion pour exiger de la part des animateurs des institutions de la République, des dirigeants des partis politiques et ceux de la société civile, un comportement irréprochable fondé sur le respect des lois du pays et des chartes régissant les organisations privées, sur la recherche de la paix sociale et la sauvegarde de l'unité nationale sur fond des valeurs éthiques et morales. Point 2. Élévation au rang de héros national et admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Dans le même ordre d'idées, la chancellerie des ordres nationaux a transmis au chef de l'État la demande d'admission à l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba de certaines personnalités, notamment l'honorable Kengo Adondo, président honoraire du Sénat, feu le magistrat Tambwewa Kaniki, premier président de la Cour des cassations, et feu le magistrat Yani Ovungu, juge au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Premier point, l'état d'esprit de la population. Cet état d'esprit est dominé par des commentaires généralement négatifs de la candidature de M. Ronsard Malonda à la présidence de la CENI, l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et la hausse des prix des denrées de première nécessité, consécutive à la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Examen et adoption des textes. Ce sont les textes présentés par le ministre des Finances. Le ministre des Finances a présenté au Conseil des ministres 3 projets de loi de rectification des accords de crédit et 4 projets d'ordonnance d'approbation des accords de dons et de financement et un projet de décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté ces textes. Commencé à 13h52, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée vers 22h. Je vous remercie. UDPS a signé une assemblée nationale à revenir la décision il y a quoi imposer Ronsard Malonda local président et CENI, sinon mot d'ordre Moussou se copé ça m'a appelé Bakozala Nanzela pour la marche Moussou.
Dans le communiqué de presse moko publié vendredi 10 juillet 2020, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Mokuse, ils ont menacé ya kopesa mot d'ordre mosusu na base pour na marche mosusu ya contestation ce qui chambre basse ya parlement va revenir na décision na bango te ya entérinement ya Ronsard Malonda na tête ya Seni. Na yango parti présidentiel oyo Jean-Marc Kabunda azo diriger et sengi na base na ba force vive nyonso ya République démocratique du Congo base à la mobiliser pe près na mot d'ordre oyo hiérarchie ya parti ekopesa au cas où bureau ya Assemblée nationale ba ko revenir na décision na bango te oyo ezali ya ko imposer Ronsard Malonda comme président ya Seni ndenge communiqué yango elobaki oyo ezalaki signé na secrétaire général Augustin Kabuya. Pour un rappel, Esengeli Koyeba que parti présidentiel a salaki bilan provisoire, il y a 6 morts dont 3 na ville de Kinshasa, 2 na Lubumbashi. Parmi Bango, Moko Azali président sectionnaire P na Goma, Mutumoko P Akufaki lors de la manifestation Oyo Ezalaki organisé le 9 juillet et l'équipe contre enterrement ya Ronsard Malonda. Secrétaire général Yasenko Abbé Donatien Cholé a répondre à général Soni Kafuta sur ba propos naie que l'église catholique déjà na base ya ba acte ya vandalisme contre l'église naie lors ya marche ya IDPS. Là vraiment ce sont des faussetés. D'ailleurs la Senko a fait preuve de grandeur et d'esprit de concession. Le candidat de la Senko était celui qui était le mieux coté à la présélection au niveau du secrétariat technique. C'est lui qui a eu le maximum de points, 8 sur 8. Et c'est celui-là qu'à un moment donné, la Senko par le cardinal a retiré pour favoriser le consensus. Donc, la Senko n'était pas accrochée à son candidat. Il a remis parce qu'il n'y avait pas de consensus entre les deux. Et pour nous, il était question de ne jamais accepter la candidature de Malonda parce que nous savons que le peuple ne supportera pas ça. Et aujourd'hui, je crois que ça se prouve de l'une ou l'autre façon. Ce qu'ils appellent vote, c'est le fait que le cardinal appose. Quand il a remis la candidature du candidat de la Senko, de Cyril, ils étaient de nouveau 3. Après avoir expliqué longuement pourquoi la candidature de Malonda a été très dangereuse pour le pays, il a voulu poser une question démocratique. Voilà, après tous ces échanges, qui pense encore que la candidature de Malonda peut rester sur la table des négociations? Ils étaient 6, c'est ça qu'ils appellent vote. Il a continué. Qui pense que la candidature de Yale, donc des protestants, peut demeurer sur la table de négociations? Ils étaient 3. Soni Kafuta a soulevé la main 2 fois. Il a continué. Qui pense que la candidature de Cyril peut demeurer sur la table de négociation? 3. Soni Kafuta a soulevé la main pour la 3e fois. Donc 3 fois. Ma sœur, as-tu vu dans une élection? Position. Non, as-tu vu dans une élection où on doit choisir un entre 3 et on vote les 3? Et c'est simple, il a bien compris le sens de la question. C'est vraiment malhonnête que l'on dise qu'il s'agissait d'un vote. Alors, finalement, le cardinal a considéré qu'il n'y avait pas d'évolution, on devait s'arrêter là au moins pour ces jours-là. Il a demandé qu'on prie. Après la prière, Cheikh Atala, le musulman, qui était le dernier à prendre la parole, il dit, mais son éminence, maintenant que nous sommes bloqués, après ce qui prétend être l'élection, maintenant qu'on est bloqué, ne peut-on pas prendre le nom de 3 autres dont les candidatures n'étaient pas traitées? Le cardinal a dit, mais c'est contradictoire. J'ai posé la question, je vous ai posé la question, qui les connaît pour les présenter? Mais vous avez dit que vous ne les connaissez pas. Et d'où viendrait que vous les connaissiez maintenant? Pour aujourd'hui, on arrête. Ma sœur, quelqu'un qui vient de voter, un vote qui sanctionne le processus de désignation, peut-il encore proposer notre voix? C'est après ça qu'ils sont allés se retrouver au bureau de la CENI, qui est la maison de Nanga, louée par Sime plutôt, par la CENI, la Sime. C'est là où ils se sont retrouvés à 6. Ils ont considéré le fait que comme les 6 ont manifesté la volonté de désigner Malonga, c'est ça qu'ils ont transformé en vote.
avec un PV signé par je ne sais qui. Le président n'a pas signé? Le président n'a pas signé, le vice-président n'a pas signé. Alors, j'ai saisi l'occasion pour dire, comme je le dis, il faut dire que Madame Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, porte une grande responsabilité sur ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce qu'elle était informée. C'est une dame très brillante, très intelligente. Elle a eu toutes les preuves pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un vote. Elle savait que ce PV n'était pas signé ni par le président ni par le vice-président. Et le fait qu'il a fait ce forcing la nuit, il a demandé qu'on coupe le signal. On n'a pas mis ça à l'ordre du jour pour que les gens ne soient pas prévenus. Ça signifie qu'il savait que le peuple allait voir ça comme étant un complot contre lui. Mais il a laissé faire. Présumé rebelle ougandais à ADF a attaqué village Mangazi, situé à près de 15 km na nord-est et à centre ya Mamov, territoire ya Beni na nord Kivu. Nouvelle incursion Oyo et Salamaki na Butu ya vendredi na samedi à Lilo 11 juillet 2020. Président et la société civile ya Mamov a sali bilan provisoire, il y a 2 personnes tuées, des motos brûlées, habitations pillées, et plusieurs biens ezalaki emportés na Basayon. Kinos Katouo a indiqué que l'équipe Moko Ezalaki déployée sur les lieux à drame pour effectuer fouille. Enfin, bilan final Ezala connu. Kaka na jeudi ya semaine Oyo, civil Moko Azalaki tué, découpé na machette. Pe bato ebele bazali porté disparu, tu lelo Oyo nanu bamonanité. Na cadre ya kosunga peuple congolais Beltesco a une miliki ya sika qui rigole avantage oezote kama partout na ville ya Kinshasa. Beltesco toujours kaka na rythme na ye ya kosunga mabota amemeli bino lisusu produit ya sika tunanga nini ndeko Kerrygold avantage miliki ya solo lait en poudre instantané avec graisse végétale ezali en sachet pe ezali en boîte mususu ya 400 grammes na ya 900 grammes na ba sachet ya mike ndimela ngai mona mama eza na goût ya kosakana te. Calcium o epesaka makasi surtout na bana ya mike bakisela yango vitamine APD ezali koteka ma partout luka yango na ba boutique ya mike na Zando pe na baligado ya bakoya baveni na bino eza wana mobimba lelo miliki ezalaka lisusu luxe te grâce ya Beltesco na mbongo mukie omeli miliki na yo ya kitoko ya mabele ya ngombe fini ba mai ya lobo o mbongo kosoma miliki ezate. Mwana mama yebela miliki etikala lisusu luxe te ata na mbongo mukie o tolobaki te toyebisi yo ozana besoin komela miliki Kerrygold avantage yango yo bayeli yo eza na goût ya kosakana te meka okokangama. En tout cas Beltesco vraiment mosungi ya mabota. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Étant que patron, ce qui est domestique en santé, moi, na yo réaction na yo ekozala nini. Reportage signé Miti Mafutana Graciana Ndaka. Ndenge kaka balobaka ke bolingo ezalaka likambo ya motema, l'amour est aveugle. Okomona coordonné akoki kolinga mwana ya député to mwana ya président pe akoki kolinga mwasi oyo ase débrouillaka na koteka mapato makala. Na yango tosolaki na population kotuna soki lelo okomi patron eke domestique na yo asante mwana na yo réaction na yo ekozala nini? Bon, réaction na yo ekozala bon, eza mabe te da vie na opesa bango ka chance ngai na koluka na aider bango po mwana nanga nyo kwa mate parce que baponi nzela na bango bongo siko yo kosala obomaye to longole soko longole na musala mwana o souffrir aider
bavanda bien bazala bien pesa bango chance ici lidi mpona ngai na koaide bango mpona kolinga te mwana ngai place akokende ake nyokwama na koaide bango makasi soki naza na babien na koluka tokabula pena babien wana mpo mwana ngai mpe donc azala bien selon bakotime na biso soki nakomonake mwana nazwa ye napesa ye mobali na ye nakopesa ye soki namoni ke nakoki kopesa ye te lokola kotime na biso soki ke osi osente deja mwana na ngai nakozwa ye napesi yo ozwi charge na yo eza te ke okozwa charge oyo azongisa ye soki aboti non ekozala soki ozwi ye akomi mwasi na yo mais tokosouete yango te na préféré naloba clair ke soki domestique asente mwana na ngai obligatoirement nakozwa ye natindi ye na justice et puis azwi mwasi na ye automatiquement akomi mwasi na ye akozala su mwana na ngai na ndako na ngai te akozala mwasi na ye na maboko ya leta nakozala na deux volets. Nous sommes des humains. Makambo bolingo ekipaka vraiment te bozwi na biso ekeseni nakotala premièrement avenir ya mwana na ngai tellement que ma était stopani déjà mwana basi basente ye aza déjà na zemi aza déjà na mukumba soko tchekanda liboso a des fois kobebisa complètement avenir ya mwana to vina ye okotala lobi malgré que c'est cela mi bongo nakotala mwana ngai ya musala lobi papa lokolo oyo oyaki pona kosala musala pa na ngai mais ekomi makambo bolingo na pesi bino kaka chance soki lokolo benga na da patron akoloka moyen na pesi wana lokile bango mwandako na pesi bango bavandi pourvu que mwana na ngai babota nano alungana na étape wana sima nango nde nakotala keno nakotala musala pa na ngai te lokolo za déjà patron kendo lokotso vi na yo na mikumba na yo okende pe ko débrouiller na ndenga na bino wana eza première position nakoprofite mpe na pesa mpe baconseil na bandeko makambo wana ete ekomeli bango mpe batya nano kanda liboso te bazongisana makanisi mamona keno eza avenir ya bato eza nouvelle vie oyo ekommense place wana bapesa baconseil basonga bango na bango lokola baza na bamoyen basonga bango bakontinue vie na bango mais nazo autorize te na bandeko basalaka misala mpe bapatron na bango basala makambo ndenge wana moto mosusu akozala na moto ya kanda ngai na lobi pasike naza chrétien nayebi maloba nzambe nakotala keno nakolimbisa ye mais moto mosusu akotipote te akokanga ye atie na nini na boloko akei kosala prison kote mwana kotikala kobota ye akoyeba te kaka ndenge balobaka ke likambo ya bolingo basala ya kango mutu shwa te papa ata lelo okomi na mbongo okoki jamais kosala bana yo shwa ya mibali to basi oyo bakoki kobala ata domestique na yo asente mwana yo eza nango mabe te pesa bango chance polobi soki nzambe asungi bango bakoki kobala na Kinshasa eleki partout kati ya bakouple ebele bana mosusu basalaka na bango bafruit de l'amour te soki odécouvrir que parmi bana oyo oza na bango na ndako moko azali ya yo te réaction na yo ekozala ndenge nini reportage ya Miti Mafuta na Graciana Ndaka. Kinshasa makambu ba mama misusu mitema makasi mitema mabe okomona abombela papa secret ke na bana nyonso oyo papa abokolaka mwana moko azalaka ya papa wana te tokutana kina ba papa na ba mama pona kotuna bango sur ba comportement oyo boyoka ndenge ba expliquer so mwana za yanga te poto mona mona ngopea so mwana za yo te saka na maîtrise muto asunga pe na vie oyebite un jour lifuti utaka kote ya mwana wana na nzambe mabe za ye moko mwasi ona zo vivre naye oyebite par rapport po basi bawelela mingi balobo basi eza na mboka o vivre nanga za na komtema ya kokitisa ndenge Félix ya bisa biso ba dipogré tola la ponya ba bébé lobi mamweza bien yango wana na sepe kimutema mabe oyo asali tango andimi kobotela ngala msu 3 bana obe 4 bana même moko so abimi yanga te na ye na mwana wana na écarté bango pona kimutema mabe asali mote mwana nyoka akokota jamais na famille ya mutu mususu jamais na kondi mwana nyoka na bokola ye bon ezana nous passe ezana nous passe elo alboso ezana nous passe elo ko sito oyo boko déjà sito pousser déjà non ya non passe makasi bon pona elo etali réaction en tout cas côté wana venado idée za tezaka passe bon conseil na opesa bango soki ozizemi
faut yebake mobali nini oyo ozwayela zebi wana opesi mama mwana wana epa ya mokolo zebi jamais kozwa zebi opesa mutu mosusu boye eza propre bon ezalaka te banda tovandi bambula ebele na papa na bino toboti bino banda kalakalana nalobaka ngo te na bambula nyonso tovandi naboti bino ta mosusu 10 naye koloba 9 baza ya ye moko azaka ya ye te ezalaka te wana naza mama mabe naza mama nazokabula bana na kati ya ndako eza mpe kopesa bana na nga pasi na mobali na nga mpe pasi na kati ya ndako wana aza mama malamu te wana nga nazobima mama moko naza serieuse te naza mama moko ndumba eza mabe mais conseil na opesa na bamama wana eza malamu te bambulu ebele bovai na mobali na yo olobaka makambo wana te kaka lelo oyo koyebisa mobali noke mwana moko azaka mwana yo te ezalaka te mama oyo ayebiki asalelaka yango atika kosalela yango so mpa ninga asalela yango asalela yango te atika eza malamu te eza mabe makasi epesa pasi na kati ya ndako mama wana aza mama mabe aza ndoki bandaka bofana na mobali mpona olobaka teke mwana moko aza ya yo te oboti bana ebelebele bani mwana aza mwana yo te na ndenge nini eya mama ya ndoki mama ya soi mama ya ndumba mpo ezalaka te conseil na kopesa bamama basala makambo oyo basala bongo batika biloko wana batika kosala biloko ya ndenge wana eza malamu te na libota obebisa bana bamama boyebake comportement oyo eza malamu te kozwa makila ya mutu mosusu kopesa epai ya mutu mosusu surtout na misu ya nzambe eza lisumu bamama bochange evandeli na bino na mabala makambo ya boye ekoki mpe kobebisela yo libala pamba Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Bozala qui est tellement ébélé pour na kolanda ya magazine Nabino. Tokomi na souk édition mokolo elo soki bo sepela ki na yango tika topesa. Merci l'équipe rédactionnelle mobimba ya KNB. Hervé Zaka double pour moi Azaki sima ya caméra na ton siate na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi kasi bobo sanate. Pour s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.